baninga na nga na profite mpo napesa bino lisolo ndeka mobali abengi nga bato mosusu baozaka te. En tout cas ndeka mobali, bravo et merci na yo lokola oze kopesa sujet ezali nango nzoto, ezali vie. Ndeka mobali ayebisi nga azalaki na dette na fille moko boye, ntango bakutani mwasi kitoko asepeli na ye, mais approche na ye alobi mona nasepeli na mwasi aza na baconviction, aza poli, aosola bien, mais nauki na odeur ya kitoko te, nauki monoko ne solo. En tout cas na supporter, to échanger, to lie, en tout cas tant to kabwani, même kopesa ye bisou, kopesa ye mbote, kozala pembeni na ye, en tout cas nauki monoko ne mpe solo makasi, nangi na revoir ye, mais nayebi te so nakoka na solo wana nakokaki te. Nakutu naseki, mais c'est pas drôle. Franchement, ça peut arriver. Mutu nyonso monoko ne kozala solo. Nga nayebisi ndeka mobali, pesa nga temps nameka mpe kose renseigner, voilà quoi, nde na se renseigner na badomaine, nameki kotuna, mais souvent dentiste akoyebisa yo monoko solo eutaka na bakari. Ntango mosusu aza na bakari yango esalaka ke mutu azala na monoko solo, eza nango grave te, c'est pas la fin du monde. Ntango mosusu mpe aliaki eloko yango etiki monoko solo, ça peut arriver. Eza na barepas mosusu okoli fromage, oli camembert, etikaka monoko solo. Bien soki omélange neti osali salade, na salade yango otie lai, otie béchalote, wana mpenza etikaka monoko solo. Donc okoki te juger pour une première fois ata aza monoko solo, mais ye alobi ezalaki monoko solo ya biloko te, ezalaki solo moko bizarre. Moi je me suis renseigné, natuni un peu nutritionniste mingi, nde nauti koyebisa bino ezalaka des fois kari wana epesaka bakouche, epesaka monoko solo, yango wana eza nécessaire kobrosser mino matin, midi, soir, nécessaire. Mais si osali déjà 2 fois c'est bon. Et aussi il faut ake mona médecin, il faut qu'au médecin généraliste akopesa au traitement, eza bacomprimé monoko solo aussi là. Mais nga nde na se renseigner mpe na nutritionniste, eza mpe na babase ya baplante ekonourrir foie na yo, ekonourrir libumu na yo, ekonourrir nyonso ya na kati. Kolia chewing-gum, ça aide pas. Ça peut aider quelques instants, mais si on a un solo de ce genre de problème, il faut que vous traitez vraiment na C. Donc on a epsi ndeka mobali, soko sepel na yebisa vérité nga na monio na odeur kito côté na sepel na honte, je m'aurais te revoir. S'il y a un problème, je peux aussi t'aider. Donc on a pesi yo information ki nga na zui, mais nga na yebi comme no solo thérapie un cari de mauvais soins. Bato mosusu bazwaka soin te na mino na bango, bato mosusu balamuki ntongo babrosaka te, balekaka bongo alebake bakobrose na bapokwa, bato mosusu mpe baa na mauvaise vraiment hygiène, voilà, mauvaise hygiène dentaire, yango mpe provokaka monoko solo. Eza nango soni te, ezali lisolo oyo eza chaîne otolobelaka masolo ya mokili, masolo ya vie. Donc ndeko mobali opesi nga lisolo oyo okutani na mwasi osepeli na ye, me oyoki monoko solo depuis bobandaki ntina suka. Donc ekozala na 3 problèmes, soit aza na bakari, il faut amona dentiste alongole bakari wana, yango mpe esalaka monoko solo, soit ezali ntango mosusu mauvaise hygiène na ye, soit eza ntango mosusu euti ntango mosusu na foie na ye, oubien na baintestin na ye, na baosophage na fait nyonso eutaka peut-être na bapoumon oubien na foie, il faut kotraite yango. Nga natuni avis na banutritionniste oyo mpenza bazalaka sur tout ce qui est technique médicinale, tout ce qui est makamba baplante, oyo bazalaka vraiment sur bien manger, équilibré. Baplante mpe ezali na baplante wana eza baplante ebele oyo nazwi information, en tout cas ngai mpe peut-être na koaplika ngo, bien bino mpe bakoaplika ngo, ezali kaka te mpona monoko solo, ezali soki oli tellement ebele fosala détox mpe mosusu eyedaka ose purifier, kolia mpe ebele esalaka mpe bien te na nzoto. Donc ngai nutritionniste ayebisi nga baplante ezaka essentiel mpona kose régénérer, mpona détox ya nzoto, voilà. Bozomona bakoko na biso bazaoso bale, bazozwa bamakasu, bazolia, biso tozocomprendre te, ezali bazokotraite nzoto na bango. Donc ndeka mobali oyo mpo kosala yango, nga mpe nakosala yango, biso mpe tokosala yango, eza te kaka mpona monoko solo, mais ezali mpona koide mpe nzoto na biso na kati.
otokisi mai ya moto otie citron, otie ba ail, otie gingembre, otokisi yango so mpo olingi matiti ya feuille de laurier otie yango, so mpo olingi pomme mpenza pomme kokati otie etoki ale omeli yango ezokopurifie nzoto, ezosala mpe badetox, soki mpe ekoede mpona mauvaise haleine eza mpe possible. Voilà ngai renseignement nazwi epa nutritionniste oyo nayebi parce que nasalaka na presse, nazala vraiment na bacontact ya banombreuses personnes, misusu bacoach sportif, misusu banutritionniste, voilà. Donc baplante bandeko na ngai ezali mpe utile mpona makambo ebele. Baplante mosusu ezali mpona ekolisa suki, baplante mosusu ezali mpo etraite poso soki eza ya mabe. Donc il y a plusieurs types de plantes na domaine nango. Mpona monoko solo ndenge ndeka mobali opose problème na yo, yebisa mwasi yo soki asepeli na atokisi mai, atie ba ail, atie ba gingembre, atie ba feuille de laurier, atie citron, etoki ameli asali yango ata pendant une semaine, ekolave ye libumu. Ntango mosusu eza mpe yango, mais epuis esila te akemona mpe médecin, akemona médecin, ntango mosusu ezali likambo mosusu, epuis esili te akemona mpe dentiste, ntango mosusu mpe azali na kari, mosusu mpe ezalaka kari te, misusu ezalaka moni bacouche, tozala na bacouche yango ezalaka utile kobrose munoko, ozali na gratte langue na oyo bapalolaka langue wana mpe ebimisaka monoko solo, ozali mpe na fil dentaire, babiloko mosusu etikalaka biso na bamine yango mpe ebimisaka monoko solo. En tout cas bandeko nango eza important koyeba makambo wana mpo ozala bien, voilà quoi. Donc connaissance ezalaka toujours mieux, voilà. Donc ndeka mobali aexpose ka na ye eza nango secrété, ça peut arriver. Donc bandeko na boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez, soki boyebaki système oyo te, voilà nga napesi bino système outi na nutritionniste oyo nga nayebi ye, oyo des fois abengisanga na baévénement ya presse, parce que atosalaka baévénement ya banature ndeni bakolisaka baplante un peu, voilà quoi, vraiment des choses vraiment bon pour la nature, bon pour la planète. Je vous dis à bientôt bandeko nanga, ezali Mouna na kati ya chaîne na bino, Mouna numéro 1 chaîne où tolobela masolo ya vie. À bientôt.